Twaliboso asala bato ezali koko Noa azalaki mutu mwindu mbuta muntu Lukengo Joseph Mwanda. Tolongwe muto ya liboso atonga etage. Ezoyo ka etage kutuba mindele nanu bamekate ya lombike te. Lifoto tonga etage uta na sea mabele kende kotuta na likolo. Ezali numero de clan na ye nimi ya Lukeni. Eza wapi na Mbanza Kongo mutu mwindu. Soki bazo sambela Yesu. Lelo soki tolobi Yesu azali deja koko. Lelo penga ndenge nazaboye naza deja na bana nanga deja bazobota. Bazobenga nga koko tangu na kukufa. Bakoyina shimoki mbango nazo sambela. No. Jésus Christ azalaki mutu mwindu. Voilà. Ne ya Mbanza Kongo. Aiko kola na Chimashi jour toko yako lobelanga au na Nazareth. Premier miracle na ye asala na Israel tezana Mbanza Sanda. Mama. Jour na koya rappelenga tokotanga Bible na kubanda ko laksa biloko nini balongola biloko nini babakisa. Na kati ya Biblia. Na kati ya Biblia. Bana misatu. Oya boti koko Noa. Tozana babiloko bozomona eza très nécessaire. Sokyo bandi awa chi awa eza na vetu imbuma. 20. Donc là tiango pamba te eza na. Na la tiango pamba te. OK. Makamo nyonso ezotuna shikoba mindele bauti wapi? Bazali awa. Dia njila Luanda yetuku dia njila Madimba. Tuku dia vita yetuku dia mambo manzanga. Donc bandeli nyonso makambo ya Tata Nzambe ezali eshika na boka wana. OK. Kaka na village wana boko yako découvrir mikolezo ya Jida tangu ateki Jésus Christ ndi akenda ko midiembe kela na boka wana na lobiango boko yebango. Yuda ingeta. Ele asalemate basala yete. Mundele na nyonso lifo a dépendre na mutu mwindu mais avant mundele a dépendre na mutu mwindu yo mutu mwindu omi yeba nanuke yo zali tata ya babota nyonso. Nyonso la papa baloko na biso tango yikoki. Biso sikoyo tomi pesa. Na makamomisa bolingo mipengo isana. Keke nyonso komona yo. Ekoe mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota. Sikawa tango yikoki. Amenta babake abonisa mokili. Tango wana oyo ezalike maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Mbudi ya tata fois tout fois pona papa tokokufa ndenge tokolobaka slogan na biso butumoi ezali na masanote ezali elobeli ya bibebu na biso te kasi ezali avec vive conviction avec foi et assurance et nzela oyo ngai na yo tolandi moto moindo en général en particulier ngai na kimbangiste ezali nzela ya lobiko chemin de la vérité et de la vie nde ngwana tina ememi maman falon lisusu awa na kati ya plateau ya tolobela maman mwilu ya mokolo mwa lelo toujours na continuité ya masolo na biso elongo na mfumu Gerkota ka vena kaziko kolobaka yango tango yo ozuli bako ya kolanda biso kutani ko bomba sango opona yote nzambe ayebiti na nini atindi yango leka na nzela na opo kwa ko kabola yango solo na bainyoso bazingi yo opanza likambo ya tata molimo santo ndenge tolobi ete likambo ya tata molimo santo ata ezali lokola étoile donc ata yo fini yango ndenge nini eko zwaka kama papu eko zwaka complet eko loba makaka pamba te ezali na tango na yango ezali tango tata bwakili ngai na filet de récupération boni tozanga na grâce oyo papa Kimbangu apesi na biso mfumu soki na ekeko elekaki tolonga kite ekeko foto sala makasi tolonga. Merci. Nde yango na mbote na ngai na yambeli bino na kati ya plateau ya vraiment na sepeli nazana esengo mingi na sepeli
na tango tozali ndenge baloba na Bible ke nzala koya nzala ezali ya kolia teto ya komela te mais ezali nzala ya liloba. Voilà. Mutu mwindu nyonso na bajeni bana mikeba komako mituna lelo oyo ndenge tozo solola ezalaki c'était difficile mona kebe na age na biso to lobela makambo bukoko na biso ngeta mais mutu nyonso akomi na soif akomi na posa ya koyeba bukoko na yakomi ko mituna nde sengo wana pe na molimo nanga voilà ezo sepela penza na komona bino na komona pe bandeko na biso ndenge bazolanda biso pona kolobela bukoko na biso penza ezali nde bumutu na biso soki mutu ayebi bukoko na yete azali ya kobunga voilà tango nyonso dira 497 ans oyo 93 ans oyo Portugal sali to bamindele basali na Afrique ba charger biso biloko na bango batei biso na ba ekolo kokende boye makambo ya leta na hospital kokende na makambo ya bamindele kokende na ba eglise makambo ya bamindele shiko lelo oyo totamboli toyoki mateya na bango ata miracle ata likambo moko moye salema na kombo ya bamindele ezali te nde tozongi shiko na bukoko oya papa Shimo Kimbangu na bukoko oya mama Faloni na bukoko ya papa Jericota nde yango kaka tokobikela nde na batu pe bakomi na tanya kala soki obengi mutu yaka toyoka makambo ya bukoko na biso aya kindoki nde na minso balobi ozoko kabolela ngama kindoki ndam parce que zo pesa ngai makambo akati wana loko ezanga ke pai na biso batu mwindu yango wana moni na kati ya eglise Kimbangiste tozalaki na temple tozana maya Kinlongo mais loko ezalaki ozanga biso oyo pelelo ezofongola mutu nyonso abuti partout ezali mise elakisi nini bukoko na biso makambo nini bakoko basala parce que bakoko bazala ko créer ba mafulumengo bazala ko sala bambeli bazala ko sala bakongo bayaki kokuta biso na royaume Congo tozo sala ba makambo nyonso ezalaki mutu aliboso asala bato ezali koko Noa azalaki mutu mwindu mbuta muntu Lukengo Joseph Mwanda Tolongwe mutu ya liboso atonga etage oyo zoyoka etage oyo kutu bamindele nanu bamekate oyo alobike te lifoto tonga etage uta na sea mabele kende kotuta na likolo ezali numero de clan na ye nimi ya Lukeni eza wapi na Mbanza Congo mutu mwindu etage ngoni oyo bazala ko benga ngona Mbanza Congo yungi oyo babengi Tour de Babel shikashikoto yaki kopanzanela voilà mutu lisusu oyo yaki koto sala avion oyo ezala kopumbwa epumbwa na Mbanza Congo avion aliboso bazala ko benga ngoku azalaki mutu mwindu donc biso batu mwindu tozana mayele meshiko mayele nyonso omoni nzete oyo ndenge na shimbiango mutu azotalango soki na bambio na komindoki mais soki na bambio te nazotambola nango ezo ede mutu neti bamibange batambola kana nzete Moïse atambola na nzete mais bino oyo bangisaka potala ndenge lati te elati babiloko nyonso eza na China soki okena Mbanza Congo soki okena village na Botameli na Madimba na Mambamba bakoyebisa nazoluka papa Jericota oya chasseur donc nabomaka banyama voilà naza chasseur bon na mbongo oyo baliaka bino nyonso soki lelo bokomi kolia mbongo mayako oyo bozomona oyo na babengi na tanya kala njimbu soki okena mise na Mbanza Congo to bakendaka poto bazolanda biso soki otuni njimbu bakolo njimbu wana poke bozwa likanishi ya kolia mbongo na taya kala bazala ko vivre kaka na échange yoza na linyoko ngana peshi okuanga yoza na makemba ngana peshi yo linyoko oyo azana fufu bosali kaka na échange mbongo ezala kite bakoko nanga donc nazali famille oyo bazoloba soki bolingi bosala recherche okena Mbanza Congo nazali ntekulwa nenjinga wajinge mponda Congo na kacha Mbanza Congo na Madimba donc koko nanga oyo bakolombongo wana oyo bazwalikanishi wana donc bazana libota nenjinga vota yumalu donc référence azumbo ezana babiloko wana ezana matampe soki lelo balobike papa Shimo atindinga kende kozwilanga njimbo ya originale marka mayaka oyo nzambe asala bampieshi ya marka oyo mewana shiko njimbo ezala ko servir comme l'argent donc ezana mboka na biso ezana libota na biso anatawa na bazui bampieshi bozana mbongo ebele bon mutu mwindu nyonso aza riche voilà mais kozanga koyeba kokabola kosalisanaka ezana bandako mususu lelo biloko ezali fufu ezali ezobuakama
mes voisins na pembeni azangi ayebiko kabola te azoseka bakokufa na nzala moto kutozopela ndako na bangote mayele shikoyo wana yango tozolobela ke nzete komi na négativité soki ozotambola na lisheti ozokende na lisheti na yo na bilanga eza eloko ya malamu metango zu yango bambi muto kati muto komi ya mabe donc bukoko na biso ya malamu ezalaki ya tro ya mingi tozalaki na bolingo tozalaki kosalisa na tangu bamindele baye makambo nyonso ya malamu babandi kolakisa biso ya mabe to bandi kolakisa biso ndenge ya koyinana batieli biso ba frontière batieli biso limite badivize biso donc banda wana pe makambo yozoloba wana nde ekobeba na biso na royaume. Voilà, papa Jarkota, tanzongi na mwa muke ya mbuto kota na suite kundola lisusu boyebi mususu o tata kimbango asalisi biso inspiré mituna oto kosola na bino pamba te to kolobaka ko ya koloba na kumba tata molimo santo soko zali na likabote ezali pasi. Papa Jarkota, ba mokili bato nga personnellement ezana ba ninga oyo bazingi ngai o ba kosekaka kitambala to kochaka butu moyi na nini ba kosekaka ndenge nini mama fala na koma koko pala takato atika pantalon po ataka meshi te nyonso wana balobaka soko bandi bango masola bokoko biso makambo wana ezala katona bokoko balobaka Yesu ne kuluzu si afuta nyonso ndenge nini to limbola likambo wana po ba makambo wana ezala kasusu te kosambela bakoko ezala kasusu te po nini Yesu afuta nyonso ne kuluzu. Soki bazosambela Yesu lelo soki tolobi Yesu azali deja koko lelo penga ndenge nazaboye naza deja na bana nanga deja bazobota bazobenga nga koko tangu na kokufa bakoyina shimoki mbango nazosambela no Jésus Christ azalaki mutu mwindu ngala ne ambanza Kongo ayeko kola na timashi jour toko yako lobelanga au na Nazareth premier miracle na ye asala na Israel tezana mbanza sanda mama jour na koya rappelenga tokotanga Bible na kobanda ko laksa biloko nini balongola biloko nini babakisa na kati ya Biblia eza livre ya biso soki likambo yebi yango te tuna yango papa Shimoki Mbango alobaka bokota recherche biloko nyonso bozoluka eza ipai na biso kaka na madimba soki okena mbanza Kongo bato nazolobela famille ya bato lelo na koyebisa bino bazana selembao bazape bakimbangiste na Kishasa voilà batekulu wana bazaba kimbangiste lelo tozoloba famille na bango ezali lisusu famille kama mama Mwilu Nenjinga bajinge mponda mboka na bango soki bokena mbanza Kongo ezana madimba na division oyo lelo bamindele basali oyo ezokabola madimba na mbanza Kongo na mai oyo babengi Nkoko premier village ngemba bazala kobenga ngona tankala Kindiachi eza meme mabele lisusu na koko ya boti mama nanga eza ya bango shikoyo kuna bazwa kaka Manuele ezwa Manuelo Tembwa ndeba yaka na Gombe Lutete bazala ka mibale pona koyako limbola Bible oyo bozomona Bible oyo nataya kala ba mama kimpavita tangu bazalaki Bible zalaki teke baloba ke Jésus azalaki mundele muto Israel zalaki te a partir ya 1891 ndeba bandi enseignement ya Jésus Christ noir ndeba bitumbo zalako yoka kaka babitumba na royaume Congo ati lelo ndenge tozo continuer kaka pona likambo wana donc makanda mamole twina libota ya Nzambe na libota ya Satana tozali bamindele na batu mwindu donc des choses positives na négatives. Voilà papa Jarkota tozali kokoba ndenge tokolobaka tozoki na mpena mukiango mituna ezo yaka kana sime mituna teke tokobeta kutu lisolos oyo totika kina na ngambo te bon mindele tanto ba mindele est-ce que bazana race na bango babota mela mutu na bango abota bango to bango nyonso babuta kaka poto lobi moto ya yambo asala mina mokili koko Adam na Eve bazaki batu mwendo ba mindele pe bimika na sima na bango c'est ça. Ndenge na bandaki première génération nyonso ezalaki kaka mutu mwindu ezalako tambusa makaka na royaume Congo RDC Brazzaville na Angola donc mokili oyo bamindele bazalaki te wana nano bakeite première génération nyonso maye maleka mundele azalaki te ya mabeto ya malamu ezali biso batu mwindu kato zalaki na mokili
shima ya kobeba makambo ya kindoki koko adazwa bakeli susu na mbanza Kongo babebi si shima lisusu bayeko bota na bayeko bota na toko kende na kotangela un certain moment jour kozala lisusu libre na kobanda na koko adana mama Eve baboti ntele vivre bambula ntele akufi ntele yeko yingela bambula na bango nyonso atina koko nowe. Bon, ce que tu peux estimer mindele baye à peu près après combien de temps? C'est ça. Ba mindele baye tango na mbanza Kongo après koko nowa ayeko bota bana misatu. Bo eshikizenga tena kusimba te papa ngeta bana misatu oya boti koko nowa tozana babiloko bozomona eza très nécessaire sokyo bandi awa ti awa eza na 28 mbuma 20 donc là tiens pamba te eza na la tiango pamba te. OK makamo nyonso zo tuna shikoba mindele ba uti wapi bazali awa koko nowa na mbanza Kongo aboti bana misatu bambuma misatu oyo zomona bana misatu. Vraiment papa solo na sima ya caméra kuna ozo ko assurer o sunga biso na ko benda yango malamu toke ina biso bana misatu oyo koko nowa bota ezali Kami, Semi, Yafioti, Jafet bana misatu. Bon na bana misatu wana boti bana misatu wana lisusu shaki mwana liboso ayeko bota 4 bana ale 4 bana bangoyo 1 2 3 4 mayaka noir voilà mutu mwana shiko ya boti 4 batu noire oyo ezali noir wana mutu mwindu Kami mutu mwindu Kami. Semi mwana mibale nde ayeko bota 5 bana. Jafeti rouge wana mindele to batu mwindu ka ba mindele shikoyo voilà. Nako yako ko limbola nanga wana nazolakisa. OK Oyo moni ezali 7 mbuma donc bana 7 o baboti epaya Jafeti voilà. Biso batu mwindu nyonso tata na biso Kami abota 4 bana ba Ebre nyonso o bazana aji tata na bango ezali Semi. Voilà. Akenda na pouvoir ya kosema ko créer babiloko na aji yango bomona kabango bazana teknolojia makaji ba grege nyonso o bazana Europe to bakenda mokili mobimba bazali babota ma 7 shiko sokyo ye awa 5 plus 7 ya bana Akami na Semi na Jafet 7 plus 5 epeshi combien 12 12 plus 4 bana oyo bapeshi combien 16 tozui 16 wana ezana 12 source to compte awa 12 28 moins 12 ekopesa nini 16 donc 16 batekulu ya koko nowe veut dire bana misatu oya koko nowe na mbanza Kongo bayeko bota 16 batekulu oyo bakenda monde entier 28 oyo uti wapi soki okena mbanza Kongo tozana 12 source oyo ezo representer 12 tribus. OK vous comprendre 12 tribus wana plus 12 batekulu oyo balongwa na mbanza Kongo peshi 28 bo calculer 12 plus 16 kopesa combien soki okena mbanza Kongo okokuta 12 source oyo utana kati ya mbanza Kongo na montagne wana ya munene oyo ezo representer 12 source oyo ezo representer 12 tribus oyo ezana royaume Congo. Les 12 tribus de Juda. C'est ça. Na 12 tribus wana eyeko bota chaque tribu 12 fois 12 eyeko pesa 144 tribus ya mvila tunazao ezande ba 144 tribu oyo tozanango yango na lati mono tekula njinga wajinge mponda Kongo. Voilà. Shikoyo 12 sources wana bisoso. Merci à un public merveilleux, tozana un public très merveilleux. 12 sources wana. Solo bongo 12 tribus na 12 batekulu. Voilà. Et peshi 28. Soki obandi na Abraham okende komona kobota ma Jésus Christ ezali na 12 et 28
tribu et 28 générations. Voilà. Oyo eleka. Donc yango wana to na lata ya babiloko wana eza na signification ebele. So kitoke na place mususu ko compte 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 epeshi 12. Donc eza na 12 tribu oyo eza na kati ya Mbanza Kongo. Awa okoyako mona dema yaka ya pembe. Pembe. Vous comprendre? Dema yaka oyo koko Ada na koko Eve. Koko Noa na mwasi na ye. Nde bango basali batu oyo nyonso tozana mokili. Voilà. Na lobi boye koko Ada azalaki premier chef coutumier ye patron ya première génération mutu abandaki génération ya batu mwindu. E yaki kosuka na koko Noa, ye koko Noa shikoyo ye patron ya ko zwa première génération ya kokotisa ngo na deuxième génération. Voilà. Poke batu mwindu batu ba mindele ba yako kosalema. Kosalema, voilà. Mais na première génération mundele azalaki te na question oyo tu na kiwana. Shikoyo na bana oyo koko Noa ayeko bota bana misatu. Awa tozana mbuma 8. Wimbuma oyo tangwa kota kina arshi na epoke baya ko bota ba mindele baya ko bima shikoyo. Donc bazalaki 8 personnes kake tikalaki na mokili pona mabe. Jafet na muashinaye. Kami na muashinaye. Semi na muashinaye. Ye koko Noe na muashinaye basali 4 mibali to 4 papa na 4 mama. Oyo zomona. Matondo mingi bande ko balanzia menga makimbango television émission na bino tolobela mama Mwilu yango wana yei na elobeli ya papa Jerikota sango oyo kolemba te na kopanza sango ya tata kimbango pamba te mabomba mi ya lolenge oyo ezali kaka okomona ngo atotamboli mokili mobimba koyoka yango na moko te to pe na moto moindo moko te soki ezali na bana tata molimo santo te tozali kokoba na biso papa Jerikota tozongi siko na mwasi mapamba te mwa mituna nazalaki na yango mais soko yena kobakisa. Bon, tokende na biso na eshika wano obandi pona ba mindele. Pona ba mindele voilà. Mais nakosala mwali kambo moboy. Lelo oyo tokosala para rele ya makambo ya kala ndenge papa Shimo Kimbango kyangana lobaka. Kolobi ya kala loba pe ya sika. Yo muto lobi yango. Tika na loba shika. Na kati ya kinlongo wana kamba tozui mibale. Mama Mwilu na papa Shimo Kimbango. Papa Kisolokele. Na place ya mwashi ya papa Kisolokele alonga kate mutu akota wana koko Kinzemba. Papa diangenda na mama. Bibi. Papa dialunga na mama Kiwashishilwe. Donc mama Kiwa voilà. Kiwa. Donc 4 tata na 4 mama bazana kinlongo na biso awa namba na Mbanza. Ndenge bakota na arshe babimi. Donc ndenge peto zadi. Lelo oyope tozali kotambu sama na batata 4. Papa Shimo Kimbango, papa zako, papa Mbenza na papa Joje diangenda kuntima. Ozui ba mama na bango lisusu ba mama na biso 4. Oyo shikoba zotambu salibota oyo na mokili olinga ngote. Sokyo yeko bakisama na nani wana na libota wana okomi teto yebi yote papa foto loba makambo tango yango to yebi yote bota oyo voilà. Ezalaka na kala ngeta bazalaka 4 na bakota na arshe ba mama 4 batata 4 na kilongo pe bazatata 4 bazape ba mama 4 lelo pe oyo kaka tozo talela partout papa Mbenza tikali na biso awa bango misatu bakei kosala musala bakei kosala musala voilà. Donc bazali lisusu 4. Mais papa Jerikota étant donné que loba mi ba misusu wana ba longi tete ke to loba. Bon. Po ba kotite na kati ya masuwa ya tata molimo santo. Ezalaki na nkaka motuna yo ndeko zali kolanda ngai luka osala analyse ndenge na yo pomba te nkumu azalaki très large na kati ya explication na nkumu tozali koyoka bina. Merci. Mena tozongi na kati ya Mbanza Kongo shikaba mindele bayeko bimela. Mundele asalemate basala yete. Mundele na nyonso lifo a dépendre na mutu mwindu mais avant mundele a dépendre na mutu mwindu yo mutu mwindu omiyeba nanuke yo zali tata ya babota nyonso. Voilà. Eloko liboso. Mibale yeba bukoko na yo.
na kacha bukoko nayo nde okoyako kuta bunzambe nayo okoyako kuta kimukonji nayo okoyako kuta ko créer ndenge nini ya ko créer biloko shikosa soki ba biloko wana zo reconnaître ngote moye otinda ba mindele ezalite voilà donc nde yango wana na kacha mbanza Kongo wana tangu makambo yeko salema nakokota na shije ya koko noa wana tokozonga lisusu dacha kota na arshe zala kikombe de metre mulai nango dachi nini abima dachi nini nakota na nandi babiloko wana tochango nano alekare jour tokolobela kaka koko noa mbuta muntu lukengo mena koko noa tangu ayeko bota bana misatu oyo mwana basali arshe bayena kamba bazongi bake banana bazui bato bazongi na mbanza Kongo nde bakeko changer après shikoyo mayo yezalaki na mokili etondaki mokili mundele akufa na yete mundele azalaka na yete mundele basala yete mais mutu oyo basala oyo balobelake créons l'homme à notre image eza mutu mwindu donc ndenge tozali na couleur ya mabele oyo basalela mutu donc toza même couleur na mabele toza même couleur na nzambe azali mutu mwindu nzambe pe azali mupepete azali moto te me ye mutu apelisaka moto ye mutu pe apesa mupepe soki alobike mupepe kende kende ayeko loba créons l'homme à notre image voilà donc ndenge otali kolongola te kobakisa te ezala kutu bakatolike baya bakosa biso na makambo nyonso mais baloba boye babomba talikambo te baloba en Dieu à trois personnes Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit mais baloba te que à Dieu à trois pigeons non à Dieu à trois motos non à Dieu à trois mipepe rien mais baloba que en Dieu à trois personnes oui. Trois personnes en Dieu voilà donc yango wana nzambe azali mutu na kati ya batu wana ndenge na lobaki bazali mvangi nkete na mbangu voilà na tangu bayeko botama na wanzoto bayeko loba Dieu le Père Dieu le Fils que Jésus-Christ Dieu le Saint-Esprit c'est simoki mbangu voilà matondo mingi papa Jerkota tozali kokoba na kati ya liste ya ba solo ya ba question na biso awa boy tozongi lisusu mwa sima ndoto ya la fois passé ya debango apesi bakonzi ya mboka apesi bango bakonzi ya mangomba na lingomba na ya mokili basapatu kasate mabanga moya batambola mbango zalite elingi koloba nini soso lisa biso na koya ko limbola bapapa oyo bazotala biso esengo na bango bayeba mundele uti wapi ndenge nini bayaki kobota mela shima nde tokotala mabanga oyo bazotambola na bango na makolo bazokende lisusu mbangu te parce que baza deja ya kozwama na ndenge yaki kotuna ke pona nini ba chef coutumier baloba kike bitumbe sila esila kate yango na nde tokokoma male on to continue na kata liste ya lisolo ya ye moto mundele koko no watango yeko bota bana misatu wana kama yeko bota 4 wana nde yeko bota batu mwindu nyonso oyo bachikalaki mwana aliboso ya kami ezali kushi sokoke na mbanza Kongo kokuta mboka papa wana yebiango babenga kango kushi ezali kombo ya motu ezali kombo ya village oyo kushi mwana koko nowe tekulu na yeshi koyo azala kofanda mwana wana shikoyo premier ne ya kushi o babenga ka kushi me ezali kuji na Kikongo na ko benga papa wana yakaba mona yo autimbanza Kongo ayebi mboka wana kombo na ye papa kyangebe ni mbuta donc eloko ya yo ozali mukolo soki eloko eza ya yo te moyo ozala mukolo nango ezate voilà ye wana papa kyangebeni papa oyebi mboka wana na nzela lambo soki ozokende nzela kwimba yebisa bango nano explique bango mboka wana eza kote nini poke balanda yo mwamuke mboka kuzi papa tombola mwa mongongo mboka ya kuzi eza 12 km na vila mbanza Kongo okay kasi makamu sinyoso oya mukile sala maka kasi ndenge nkumo azo expliquer ake zamba te ake gauche te ake droite te eza 12 km soki olobi nazokende kuzi même makolo tokenda kango eza historique matondo mingi tokomona yango tango tokoya ndenge boyokie o bayebi kuji ezali kushi oyo babenga kana Bible voilà. Donc azali premier mwana ya kami shima ya kami ayeko bota kushi nde ayeko bota
Nimerode oyo ba bengi azana klaya nimi alukeni oyo atongisa Tour de Babel. Nde a partir ya Tour de Babel oyo wana tongisa Nzambe alobi tokende mokili mobimba topanza na posa tata Nzambe. Nimerode alobi kete moye tokende mokili mobimba ezali te. Tozala kaka biso nyonso na ndaku moko tobima kaka sima tozotonga kaka ndaku ekende na likolo. Me ye alingaki posa ya tata Nzambe te azalaki mutu mwindu Nimerode na Mbanza Konge. Tata na ye Kushi tata na ye Kami tata na ye Kokonowa. Voilà. Nde ye achikalaki kobota biso batu mwindu oyo nyonso na bao bakenda na Australie na biso tochikala awa. Donc soki monika mutu mwindu ndundu tombaka mundele mechi donc koko na biso Kami. Shikoyo ba oyo wana natangi bakenda na Greg to na ba Hebre nyonso bakenda na Aji koko na bango aboti bango ezali Semi. Jafet nde aboti ba Greg nyonso oyo bazana mokili. Donc na kati ya bamindele shikoyo biso batu mwindu ozala ndundu ozala nini bakotangela yo kaka mutu mwindu kanda dia ndombe. Ikanda dia Kami, ikanda dia Nzambe. Shikoyo mwana ya liboso yango bapekisa kabiso na eglise kimbangiste tokomela kamasanga te. Pona nini? Tata Kokonowa na tawana ezalaki 20. Na tawana 20 ezalaki te. Veba tubaye ko salango soki baye ndenge to mona ba mindele soki batiaka na Bible nsamba totombe batu balinga ko yeba kaka ke eza biloko ya batu mwindu to tia 20 parce que 20 bisonde bayebi to sala kango. Nde na tawana masange ezalaki nsamba ameli alangwe. Donc soki moni na Bible sika nyonso balobi pain. Donc pain nyonso na Bible ezolakisa bilei nyonso ya mokili. Soki balobi ke kwanga bayebi kaka mutu asala ka kwanga ezali mutu mwindu to sala pain oyo sala mundele bimaneti ya biso. Na masanga nyonso yo ezana mokili tozana masanga marke mundele mutu asala ka 20. Lelo kaka biso to tindela bango 20. Soki to chelunguila to tiensamba bako reve ke kuna ipai na bango nsamba ezali te to tia 20. Ale batu nyonso bazomona 20 nzoka makambo ezala esalema nango awa. Nde mwana liboso Kami tata na ye alangwe Kokonowa nde tangu alangwe ale chikali bulumbu abandiko seka tata na ye. Ale mwana mibale Jafeti na mwana mibale Semi na Jafeti baye bazui elamba oyo balatsa Kokonowa. Elamba wana ezalaki nzeta nkondo ya baoba. Nde batuta kango biloko bazala kolata na tawana me bazala ko benga ngao na munoko na biso ya Kikongo mpeta. Elamba oyo Kokonowa bazala kolata na tawana komango babenga kango mpeta. Liputa oyo yaki kolata papa Shimo Kimbangu oyo batu bamona ka papa ya Shimo Kimbangu ya liputa babenga kango nshingwa nkai. Kingo ya nchilope. Liputa oya papa Shimo Kimbangu. Mena tanya kalaba koko na biso bazala kolata mpeta wana babindele nanu basalemite. Shimatangu bayeko bebi salisusu. Kokonowa ayeko lakela mwana na yali boso mabe. Oya mibale azalaki na suka batie na premier position. Oya azalaki na premier position komi na suka. Makambo wane salemaki na Mbanza Kongo. Nandenge na yebisi bino Kami ayeko bota mwana liboso Kushi ayeko bota Nimerode ayeko tongisa Tour de Babel makambo yeko kwea na Mbanza Kongo. Tangu boyoki Babele. Ale a partir wana Tour de Babel ba ubele beto tushindi. Bango bakei bisoto chikale Babele za Kikongo. Bango bakei voilà ale bango bakei shikona Aji. Soso bake na Europe. Ale bisoto chikali na Mbanza Kongo ale to bandiko panzana. Nde na koyako lo bandenge nini batu babimaki na Mbanza Kongo. Soki boyokaka papa zonga na numwa muke. Papa oya yebi tuku eza a 8 km ya Mbanza Kongo. Soki boyokaka jeunesse livre jeunesse na Kikongo etuku. Donc etuku ezali village. Yebisa soki omati motani ngolukamba Lubamba le mboka nini? Tuku wana tangu bozoyoka tuku. Ituku dia mambu jeunesse ezali village ole ezali na Mbanza Kongo. Ebandeli ya moka ya Biblia. Voilà.
bandeli ya makambo nyonso tuku dia diambo place bandeli makambo bandeli. Voilà. Donc livre wana oyo bozoloba soki okena français jeunesse soki okena munoko na biso tuku ezali village soki bokena Mbanza Congo bokoya kokuta batuku mibale tuku dia njila Luanda ye tuku dia njila Madimba tuku dia vita ye tuku dia mambo manzambi. Donc bandeli nyonso makambo ya Tata Nzambe ezali eshika na boka wana. OK. Kaka na village wana bokoya ko découvrir mikolezo ya Jida tangu ateki Jésus Christ nde akenda ko midiembe kela na mboka wana na lobiango boko yebango Yuda ingeta mena sokyo leki tuku midiembe kela na tuku ingeta voilà. Sokyo leki village wana poke bakende ko baka Jésus Christ na ikulusi na mbata kulusu ezalaki pa ba mindelete ezalaki na Mbanza Congo nzete oyo bakata ya nzete ya bois noir oyo bacha Jésus Christ na ikulusi oyo bamemana mbata kulusu kotia kimvula na kimakesa soki boyoka kamboke za kuna na mbata kulusu kimakesa. Donc kimakesa bagange bapomba oyo bauta na kimakesa na village wana bazo koka kokanga Jésus Christ te poki azalaki mutu mwindu bamindele basali bakokite ale bato kimakesa na mboka wana ya koma ezali kobeta neti basete kimakesa bagange balegeya bakanyesho babenga na portugais o bayaka kokanga Jésus Christ. Jésus Christ makambo wana zoyoka toza na village moko lisusu na Mbanza Congo oyo babengi na français exode biso na Kikongo Luvaiku na vrai Kikongo na biso ezali Nkiende. Papa yako yebisa bango lisusu mukeka kaya Nkiende. Na je pense que ça na 25 km babenga ka 30 km shika prizo ezali. Pesa bango mboka wana Nkiende. Nde DG mi livre kobima ya batu. Luvaiku. Nkiende za 30 km ya ville historique ya Mbanza Congo. Lelo place eza prison ya munene place makambo nyonso lekela. Soki osali likambo bakangio soki oyoki ndeko no aza na Angola bakanga ya kenda Nkiende na mboka wazoloba ezo on a bobimi exode. Voilà. Merci beaucoup pour la précision. Merci papa. Ndenge bolandi papa Kiangebeni likambo soki zangi témoin eza likambo kokufa yebi mboka wana très bien bato pe bazolanda biso o bayebi ngola soki okena Nkiende lakisi Luvaiku ngenda bayenda invaika bavaika tangu babimi bato liboso babima na Mbanza Congo nzela babimela nde yango wana poke bato nyonso bapanza na tangu makambo kweyaka na Mbanza Congo nami noko ndenge eutaki kopanzana na 12 tribu oyo eutaki na bato mwendo panzani na royaume nyonso ya Congo. Mbanza Congo na tawa na bazala ko benga ngongudia nshi donc mère du monde. Donc c'est comme makambo nyonso ebandi voilà. Papa Jerikota olobina babele kuna esika tokabwanaki ba européen bakei ba américain bakei ba asiatique pe bakei siko biso ba etotikalaki na kati ya Mbanza Congo teko kabwana tokoma lelo boye minoko ya biso tokolobaka tolobiki Lari tolobiki Singombe tolobiki Ndibu baswahili baluba minoko wana ekota ndenge nini tope batona bakabona ndenge po bakende ko former. Tout d'abord mundele ba yeko sala ye ayeko bima na Jafet na Kami ezalaki source ya lisumu kokabona na bisope ya minoko ezali source ya lisumu tangu mutu asali lisumu to biso ndenge tozalaka na bandaku osa mama chindi osalabo yeyo sali le contraire tangu kosala le contraire mama kosala nini akopesa yo etumbu shiko Nzambe tumbo yaki kopesa biso ya kokabwa na poke moye forme rapide poke batu bakende batondisa mokili inatawa na babishimbi na biso bazalaki ba mai ndenge bomona ka mai ndenge mai ezokende shaki mai ezana babishimbi o batalaka ba mai wana tangu boyoka kabishimbi bisimbanga elle kwa ina munamaza kisimbi za mabete ngana shimbi nini na shimbi nzete oyo bakobengo pe kisimbi bo loboko oyo nandenge na shimbi nani na shimbi nzete ndako oyo poke kweya te nini shimbi yango colonne oyo twachiro nini shimbi yango miro kobenga ngo shimbi
lelo pe fandi na kiti poke kwe atenine shimbio kiti eza mabe te eza mabete donc shimbi na kikongo tango lobi shimbi eloko shimba ka eloko bakoko na biso ava bakatisa na mai ezalaki jemuke lelo ba mindele basala kangwa komi na pont li faut bakuta na nanu na bishimbi o bazalaka na se ya mai basololi poke bango bayebi sekele ya mai voilà biso pe na tangu na biso ya kala batu bayebi sekre ya mai se jerikota te ezalaki na eloko moboye ezalaki na Amerike si ezongaki eza pe deja wana nkamba eloko bazala kotambusa nango bakoko tangu bazokende ba este banini tu eloko nini wana eza nzete nzete ya pouvoir eza nord ezalaki na etage d'Amerique ndenge bozomona kaka ba etape zokweya mokili ezoninga na babiloko na biso ezozongaka mena nzete wana ezalaki kote ya likolo ya bangala tangu bazala kokende soki bakomi na mai toza pe na libanga la fois passée china lobelango soki bokomi na mai bosali ceremony bosengi na babishimbi bosengi na nzambe mpungutulendo bosengi ba force spirituelle ndenge tokenda kana kinlongo kosenge pa ya bakoko na biso hale tambo kokoma wana bazala kotambola na bolingo na mibeko misala tangu bokokoma na mai batie mibeko mutu atala na shimate mutu abwaka soite okomona bakozwaka keloko muke o bambengi mwinga eza nzete ya matiti bacheka kana nani mai ya munene tango ni achango kosote te soki osote kakeza la mai ya mukebo yale mai wane kei alokoti na mai bokei metango bombi mibeko bazwi nzete wana basali ceremony bazwi libanga komona mai ezokule ekabwani kotoyo mai ezokende nango awa mai ekauki ale bino bo leki na bino tangu bokoleka ale mai bokozongisa bino botala shimate asali ceremony na ya ningi shinzete azwishta la showa na chiaki ya nani ale mai pezongi nango tangu bino bozo yako landa bo yako kanga bango biloko nyonso tuwa na tangu bamindele bayeko talango nzete oyo papa Jerikote sala kandenge nini poke nga moko nazalaki na mutu aya yeko langa papa Jerikota voir quand même mutu wana bon toyebite ayeko la tangu yoki nzete banini babiloko nanga mususu azui amemi mekote akendaki bakoko balandie biloko mususu batu bamemaki ezongaki na maboko nanga ndenge tozoloba ya bamindele oyo biloko bamema mususu ezozongela biso bakoko na biso pona ko traverser mai ezalaki nango kaka tout d'abord mibeko nako ndima voilà na kombo ya tata pe mwana molimo mosantu makuko atatu malambila mwanda ne kongo inzambi za sabila akulubeto donc biloko nyonso bo eshikizenga ezali mwa pashi ke lingala na bota manangote na koli na yeko bota manangola na bota mina kikongo soki nazoloba na kikongo komona ke muto ya yebiko loba mena lingala na eza un peu difficile ya pre kikongo ezali très riche makambo mingi lifona loba na kikongo na lingala nazokende gauche droite poke nazwa kaka nzela ba mininga na bisope baloba teke aloba na kikongo na nini nde yango bozomona boyeme soki na koti na ndinga nshiki kongo kya shisa kadimoni inkongo lola umambu makitinu kya nzambi muangisa mu munza ya vimba bisoba kongo bisoto zwaka makambo ndenge toyaka na Yerusalemi toyeko zwanguya tokoti na kinlongo poke tote ya mokili poke mundele ayebake oyo nzambe biso batu mwindu lufoto lakisa mundele ke oyo azali mutu mwindu oyo azali nzambe yo mundele oyaboye nga Jerikota nako kende koyekola makambo pa bamindelete bamindele nde bako yako yekola bako yako tuna ndenge pe bayaka na mbanza Kongo bauta Brazil bauta Portugal bauta ka France papa Jerikota yebisa biso na yebisa kabango na bosa nipete na peshimbote pa papa Morage na Luanda na peshimbote pa papa Junior na peshimbote pa papa Ntanta munaba mbuta muntu moko munambanza Kongo voilà bote na bango mingi pashike bango bayebiki nkulu nde batinda kakeyo ozana makolo ya kotambola kokaka kotambola tamusa makambo na biso ya mbanza Kongo nde na turoyo na yenga moko tendenge bozomona nazobenga kaka papa wana pashike yepe azamoko kati ya biso na mbanza Kongo. OK, biso pe tokanisi bongo papa José Mandako kuna na États-Unis tokanisi pe papa Simon Chimanga bayo bazalaka na souci ya koyeba solo bokoko ya biso
tokanisi pe papa Mario se Simba Diambu Diaku